Scandale munene, scandale nini oyo ekomeli Bobo Manoka. Bandeko na ngai parfois to luka kaka te koyaka kosalir pe ba comédien na biso ezalaka pe malamu te. Lelo Bobo Manoka kwenya scandale moko oyo tout le monde aye na émission, tout le monde aye na émission pona kopesa information, tout le monde aye na émission pona ko debisa réputation ya star. Tout le monde aye na émission pona koya kolakisa biso scandale nini oyo Bobo Manoka akweli na monde lelo, na mikolo lelo. Bandeko na ngai eza pasi pe mawa. D'abord tokoloba pasi pe mawa pona ba comédien na biso, mais tokoloba pe pasi pe mawa pona peuple congolais mobimba. Alors mbote na bandeko nyonso bolanda kanga, mbote na batu nyonso obolanda Irsil Botelo TV, vraiment bisika nyonso bozali, nzamba lola amona bino abatela pe apambola bino. Bandeko nanga na pesi mbote na batu nyonso oba soutenaka vraiment chaîne na biso kende liboso, batu nyonso oba soutenaka Irsil Botelo TV kende liboso, batu nyonso oba partageara be émission na biso, oba sabona, oba emaka, oba commentaka, vraiment soki o commentaka, soki o partageaka, soki o emaka ba video na biso, nzamba lola amona yo, vraiment nzamba pambola yo, na musa malamu ozo sala pona ko soutenir misa na biso ekende liboso. Bandeko nanga lelo na elibino likamba Bobo, na elibino likamba Bobo Nasir boyebi déjà, to nanu boyebi en tout cas, na ko informer bino pe na ko expliquer bino bandane bandeli ti suka. Eloko nini oyo ekomeli Bobo Manoka. Bobo Manoka banda kendaki poto na minicho nanu azongi te to yebi biso nyonso ke Bobo Manoka ana poto depuis sala voyage na ye, en tout cas nanu azonga te. Azokende déjà ba 1 mois yango yo aza na poto nanu azonga te. Malgré aza na poto, mais na chaîne na ye ya YouTube ba théâtre continue kokota film asuka, épisode asuka yango wana eutaki kokota na chaîne na ye. Alors pona ba o ba yebi chaîne na Bobo te, chaîne na ye eza Bobo Manoka TV. Likamni ekomeli Bobo Manoka. Parfois ba Congolais biso mo pe toluka ko sali réputation ba star na biso na internet. Eza vraiment malamu mingi te. Eza malamu te na ndenge tolinga ko sali réputation ya ba star na biso na TV, ya ko sali réputation ba star na biso na internet mobimba. Eza ka vraiment malamu te. Bandeko nanga likambe kweli Bobo Manoka, soki tolandi bien, Bobo Manoka a marié te, a célibataire. Soki tolandeli bien, tokoya osala ba émission te, tokoya koloba te, po Bobo Manoka a célibataire, a marié te. Affaire oya Bobo ko bimana Benita, Benita na si boyebi Benita ya baby sonyo toyebi Benita o azaki bongo mwasi ya papa nsa. Toyebi Benita uti obota soki na pasta. Azaki na zemi Benita botaki. Mais lelo batu na réseaux sociaux toye koloba o Bobo. Bobo ake bimana Benita. Bobo abimi ake na poto ake bimana Benita. Bobo bwe. Boye bisanga. Bo pesa Bobo ndeti faute par rapport à quoi? Soki lelo Bobo abimina Benita. Bo pesa baby nani Bobo faute par rapport à quoi? Bandeko nanga to kanisaka pe to réfléchir nanu. Bobo a célibataire, Bobo a la marié te. Bobo a jeune garçon o azabo et en plus aza célibataire. Toye bakendeng azabo ezana basi belé o ba kolanda ye. Ezana basi belé o ba oleka na sima na ye. Siko tokoya bison so poto ya o Bobo asali scandale. Bobo abimina kinganti. Est-ce que Bobo ango o toyo lobela scandale o to beta milolo toyo loba. Bobo ango aza marié to aza célibataire. Bandeko moko il faut to yebaka, il faut to yebaka eloko nini to sala. Il faut to yebaka sango nini o to yo panza liboso abatu. Bo mona ngo étrange comment Bobo aza na marié te. Soki lelo Bobo boyoki abimi atana ba 600, eza vie na ye. Eza vie na ye. A célibataire à balate. Ce que zaki peut-être to moni le quoi peut-être eza gesho to ngato ba gesho en tout cas gesho mais infidélité na libala gesho boy. Ce que zaki peut-être Pierron Ndombasi wana to ngato ya koloba Dacosta to ngato ya pena to fongola ba caméra mingi to lobelango. Siko boko ko ici la Bobo scandale na sens nini. To ko ici la Bobo likamba monene boy na sens nini.
Bobo Manoka célibataire? Est-ce que Bobo ye a força qui a ben na makasi pour babima? A força qui était? C'est-à-dire babimara déjà? Yaba zaka déjà moi soka zaki déjà moi snebo nge boye bandeni. Yabe ye azanda kwa mobile na ye? Ananda kwa mobile na ye? Sikoyo. Yaza nanda kwa tala bomoni mwasi nde asi respectaka. Mobile azaka na eka na besoin mwasi. Mobali marié ou pas azakuna te ye posa na ye zaka bima na eka na yo esi nango ozala marié te mobali atantaka na ye siko soki bobo atante yabe yaba moni na ye ate amitika na ye mitiki na ye pona bobo siko bino boya kolobela bobo lobela yabe to bolobela Bobo Manoka pour jusque là Bobo Manoka a célibataire bande ko to valoriser ba comédien na bisoko to lukaka te ko yoko kweisela ba makambu mobwe nga kuna kanisa ki soki pe bobo yango soki asali nini e soki pe bobo yango asali nini mais yabe nde fala boya yabe nde fala boya ye yabe azananda kwa mobali na ye auti pe ko bota soit disant que o abimaki na bobo tanga zaki na zemi na yoki o bobo asali soki bobo ayeba ki papa nta ya bobo na papa nta eza nini bandeko nanga soki bobo ayeba ki papa nta nde bobo fala sala nini soki bobo ayeba ki papa nta nde bobo fala sala nini bobo akutani na Benita soka lingi na Benita soki Benita za na ye faible fallait bobo sani ami boma fallait bobo ami boma bande ko boti ko sali réputation ba comédien ko boti ko sali réputation ba star na biso za bien te to luka to tombola bango tant bomoni likambo bo yaka sala analyse no seno likambo wana ndenge lekeli mi boko yeti bo bando finga ba star na biso ba PD moi ça bengse na poto mais c'est normal. To mona mibali basi nde babengisaka na poto to mona kabasi mibali nde babengisaka na poto soki mwasa za na posa kuta na bo babengise na poto eza mabe po nini Bobo Manoka to mona kiye abanda oluka nzela na ya poto Bobo akendaki Turquie Bobo akendaki Dubai akendaki po avimbisa passeport na ye po soki aleki dana banzela wana avimbisi passeport na ye soki asengi visa ya poto bapimela ete yango bomona bastar na biso baosalaka ake Dubai ake boyeboye tanga koyamba moko pour asengi visa poto bapimela ete po bayebi ke Dubai akendaki azongaki ba Dubai eza ba pays mo eza lokwa eza poto tant mutake Dubai azongi mutake ake nini babenga mboka ngoni ake bamboka na mabo okendaka wana azongi soki asengi visa ya poto bopesa ye sikona moya lelo to banozaka so comédien mobile ake poto so comédien ake poto seke mwasi kam tabengi ye so comédien ya mwasi ake poto seke mobile kam tabengi ye bien sûr ya basi na biso za rabongo to monaki princesse Ilustar akendaki poto après yo koma makambo to yo mona pe luna ye wana poto luna poto ti mambaze me yo kende bien sûr ezaka bongo na ya basi na mibali combien de comédien mibali ba na poto basi ba bengisa bango siko soki baby pe nani bobo pe ba bengisi na mwasi na e problème eza wapi to tikaka ko ezaka bien te poni kongola komo beta muninga ne congolais masasi ya makasi boy e bien te pourquoi to luka problème e malamu te bien aimé bandeko na ngana benga bien ta bien aimé eza malamu te boti ko sali réputation bobo pone le omubu ezanga tina bo sali réputation ne nani azalaki tongo ya bimaki na yabe nani azalaki ba preuve eza wapi ba preuve oye la sake Bobo Manoka bimaki na yabe ba preuve eza wapi pourquoi bolukaka ko sali bato bino ba vina bino baneba ya ko beta ngona internet ba vina bino baneba ya ko sali on botika ba biloko eza bien te la famille moto tika ka tozalaka ka te kaka o te asala kibo non c'est pas bien eza kitoko te ce n'est pas bien bandeko na ngai eza penza kitoko te ce n'est pas normal ce n'est pas bien ya ko sali ba réputation ya bato non ya malamu te bobo ngolo ko kuta za mariésko a trompé moi sina a trompé nani Bobo a trompé nani Bobo Manoka a trompé nani bandeko Bobo aza
aza na ye nini te, aza marié te, a célibataire, a trompé nani. Soki ye mwasi ba bibina azaki mwasi libala, ye mwasi na yebe te ka mwasi libala. Bo pesa foti na bobo to bo pesa foti na mwasi wana. Ye mwana mwasi wana ayeba kite ka mwasi libala. Ayeba ki yango te. Ye ayeba ki ka mwasi libala fallait yenda banda ko se respecter. Yende fala banda ko se respecter. Po ya yeba ki ka mwasi libala. A se respecter te pourquoi? Pourquoi mi pesa valeur te? Alanda ki ko bimana star. Abimina star bino de boye na on a réseaux sociaux. Est-ce que boyo ki version a bobo? Est-ce que boyo ki soki ba bima ki to ba bima ki te? Est-ce que bozana ba preuve pour benita na zemi ya munene ye bobo ke bimana mosa zema mu benita wana sir benita ucho bota na minito ye pour bobili kamango boba bimena netanga zaki na zemi ya munene bandeko ye bobo ke bimana mosa zema munene bongo mosa za zemi ya munene bongo totika kabiloko o eza bien te bastara mboka na biso basala musala mo makasi ba o mériter valeur bastara otomona o ba mérita ka respect na valeur tala théâtre Bellevue ucho sila bomoni musala o Bellevue asali bomoni théâtre ba vini basali baturuka ba vini wana baturuka ba vonette wana baturuka ba Marie Jeanne loko ba Milo ba o mériter respect. Souvent tu peux ça bango respecter to valoriser ba star na biso ba comédien na biso ba toka ba ida au mona mutu a se déguiser kaka po donc on peut ça ba star valeur ko total bango te to valoriser bango pe so ba sala loko mabeto ye na on internet problème ezate mais likamunde ti wana pena o ye na on internet pour beta lisolo ni boba bimina mo sa batalibala est-ce que bobo a marié? Moi, son libala, yem a se respecta kite pourquoi? Ya yeba ki a moi sa libala, fala se respecter. Ape sa mobile ne valeur. Yemo commence libala se respecter te. Yemo commence libala pesi mobile ne valeur te. Ale bolinga ki boba pesi respect to pesi valeur. Moi sinde a fongo la rapporte. Moi si soko fongo li porte ici. Nga ebisa bino mobile sambwa te. Mais moi sinde sambwa ka. Mobala sambo ate prévenez que moi si babala kaime mobali akenda kobala bandeko nanga to aimer vidéo s'il vous plaît la famille to aimer vidéo et ça la bien bandeko aimer vidéo et ça la bien mobala kenda kobala te moi ça kenda kobala te mais mobali nda kenda kobala donc mobala ta komi na 40 50 60 ans 70 ans même soko le bike na obala na 70 ans comme na 70 ans boye bake a ozwa mwasi ya obala ata mwasi aza na C na niveau C a ozwa mwasi mukia okende bala a ozwa mwasi okende bala mais mwasi te mwasi azela mobala ya obala siko soki boba bimina ya abe ya biso ezani esika bakende ko bimana kuna tozalaki o afilmaki bango nani o ayena ba image na TV kangam na filmaki bobo na ya abe ba image yango nani po banda be emission banda le katomoni mutati la biso ba image te o ateli biso ba image totale pena o oui ba bimaki bango bale nani o ayo confirmer ngona ba image aza wapi ba image boyeli biso poto confirme bande ko to aimer vidéo ceux qui pesa mba liboso ko ina irsi botelo ya TV vraiment ko hésiter te ya s'abonner au commenter au liker au partager ça malamu mingi wapi ba preuve o boyeli biso o ezo lakisa ke ba bimaki ba preuve za wapi bande ko nanga to tika ka kuluka ba soko ina bobo za na ba conflit na bobo za na ba problème na bobo tiko sambusa mona bat na réseaux sociaux yende benita fala boya bobo manoka ana problème tena pantsa yako pantsa ngo bovandi sa ye kimia te poani mulimo mwa mobala ne mulimo papa batevanda akimia te bozaka ernoso pantsa bazonga bwe pantsa bosa papa ntsa ngo sala bino nini bandeko nanga papa ntsa ya batu asala bino nini papa wana papa na kopema na pete nyonso komi na benta na vie ezalaka papa ntsa kuta salaki papa ntsa molimo wa papa ntsa
En tout cas bandeko nanga totika babiloko oyo totika eza bien te to na preuve moko te oyo elakisaka Bobo Manoka abimaki na yabe. Alors totika biloko oyo esa malamu te esa déjà malamu te pe eza pe malamu te. Bobo Manoka a star moko aloba na ete Bobo Manoka lekane na TVT ka lekana TV banda ko expliquer bomoni likambo ezaki boye ezonga ki boye pesa ki boye emata ki boye kita ki boye a expliquer na ete. Alors so boze la explication na yeke Bobo Manoka ya ko expliquer bino ndenge likambo ebanda ki ndenge silaki akotika la ko expliquer te. So boze l'explication akoya na explication te ako expliquer pe mutu te. Eza pasi. Ils vraiment passé. Merci mingi bande konyoso o bolanda X Botela TV vraiment boza ebele o bolanda ngai boza ebele o boyoka kabiso nzamba lola apambola rabino na sambela toujours nzamba pambola rabino po bino nde bosala ba chaîne na biso mata donc sambino mawa plein. Alors nzamba lola pambola rabino ndeko yo o tala kanga yo ozwaka tano pona ko aimer ba vidéo nanga yo ozwaka tano pona ko partager pona ko s'abonner pona ko commenter nzamba lola mona yo nzamba kanisa misala na yo nzamba mona yo nzambe vraiment amona yo ozanga ka mbongo te ya kosomba mega ya kofuta wifi ya kosomba badata pour que osapotaka osoutenaka musala na biso vraiment nzamba lola azali longo na biso nyonso wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te bandeko nanga totika bobo batu kimia azana célibataire donc ata bimina basi 20 30 40 eza vie na ye aza célibataire soka bali akodoze na ye na minitio a célibataire donc nombre basi obimanango etali biso te. Alors totika ye kimia na vie na ye. Bisous. Bye.